Est-ce que c'est le roi de la forêt qui est dans le festival là? Tu penses que soit en attend à Oboyo qui concert il y avait un absent Koffi Olomide? Je ne crois pas. Au Kanisi Makasi, au Kanisi Musika. Le roi de la forêt pour l'intérêt musique en tout cas. Alors ça m'a comme dit on kansana auto kansate. Très bien. Mais on dit les bandes on a la bande au martelé. Babenga na ka pona ba concerter. Donc na mitio demande wana za na mais pona oui et cause la oui et vous apona ba intérêt nini pour la musique congolaise. Nga pona nga na tara na longola on dirait côté vrai eza mingité. Côté hypocrisie eza trop. Côté kotala mutala non intérêt na yi parce que avant to benga na ka pona concerter parce que concert est comme fête. Mais il y a tant autre que na pezali. Est-ce que ba mukolo faire rappeler ça ou rambote et ça on dirait l'album ebimi? Oui bien ça la bon point. Ça l'impact. Et les canaux album et les canaux événements invité mon mbote à pamba. Deux semaines à banaliser, 2 à 3 1 mois à banaliser. On analyser même na misu ya ora na regarder faire rigola. Donc cela veut dire batu bazar na posa ba rankine wana te. Batu bazar na côté besoin de côté bien. On a besoin de na maman mazon na mona nzambe. Maman mazon petit siko vandi pa bungisa yi mutamokili. Mais ya bungisi mutanzamba ko yo vanda te. Omoni diki. Pasteur ko yo vanda te. Siko wane laksandi abanda da ko pasola déjà libanda. Soto mère alongo ba remplacer amba moko. Bon mote pasteur ko ki choka tomate te. Bazane belé ba pasteur a dozo muna. Ça ba ka test na mo sino ko muna. Autant tozaki na barando un pasteur a télé maliboso batoto ba na bande ko kendete po tozaki na barando. Est-ce que vous imaginez bato ndengwana? Au moins bato batondi pe ba sambela bango au moins bato batondi ba sambela bango nzo makambo sambela na boye batema place ni bo mema bato. Au moins makambo ndengo bata bongo bakanga bango te. Mais so ba bimi mutamisi cri na yo mona bakangi yango. Nzo bato okanga nde bango wana. Blanchero Marcelo. Blancheron, c'est Blanche et le co-sanctionnant mobile et ça Blancheron. Pasteur Blancheron. Pasteur Blancheron. Second joka, makamba okangande yango wana. Pasteur azo bima na ba sortie médiatique azo répondre bato. Question mukie kaka. Azo bengana na ba démon minene na nzoto bato. Mami wata bima ba démon to azo bimisa, ba bimisa ba démon nyos. Na ba o aza ba mari de nuit bango ba bimisa bango bima bimia ke. Second question munne ya mukie kaka ba otuna. Akufaki na nini? Pasteur Baché Emma. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Sola Vérité Studio. Merci pour la confiance dans la considération. Bonjour, bonsoir. Nous avons une opportunité de grâce. Nous avons à travers notre émission Analyse sur Sola Vérité Studio. Vous s'abonnez, vous s'abonner s'il vous plaît. Ici, vous s'abonner. Merci beaucoup. De l'autre côté, le roi de la forêt pour un événement au Bison de Binoto Ebi, il y a le 18 octobre à Adidas Arena. Nazana Odile Manzaka, tout ça spécial le 18 octobre avec Odile Manzaka. Bonjour Odile. Bonjour à tout le monde. Bato balinga Odile Manzaka na bango ya wenge. Donc on est là, Kandé Tolobaki, le roi de la forêt ndenge biso pe to mona Congo et la rabana richesse, biso pe to na richesse tam so comme le roi de la forêt. Yaza minerai, yaza cuivre, yaza diamant pour na biso quoi. Yango mona lo barawe ranson na winner jamais na kata papier, c'est mon logo. Voilà. Merci infiniment à tout le monde. Batwalinga Kondo 13 Pitbull, mauvais souvenir rabat congolais. Après 3 ou 2 semaines à repos, je suis là en face de Miguel Niema. Et pourquoi pas dire bonjour et bonsoir. Il y a des données Imam Missi Ngwangwa, l'espoir de la République. Merci à Maître Tani Diaka, le maître le plus pesé de sa génération. Merci infiniment à PDG Malouma Voka, ainsi qu'à Naomi Kabambi.
Odile Manzaka Tessali, Naomi Kabambi, Boni Boni Basango, Jean-Paul Mbouyamba, Yende Mouta colonisera Afrique du Sud, na John Wembo, on vous salue, ainsi qu'il y a producteur Maasai, le producteur par excellence, on vous salue, et Maman Claudine Kinoa, on vous salue. Voilà. Mauvais souvenir à Congolais pour un. M'ta bien te? M'ta bien te? Ko sala nga confiance te. Ouais. Ko sala nga confiance te. Tara m'tazara na likele mamutu moko. Omuno wira. Donc, merci infiniment, Papi Kakol Sekoutoula, ya machine, Yama. Merci à Dr. Pichu Musungu, on vous salue. Maman Sideji Mampata, Maman na Exaucé Gladi, Odile Manzaka vous salue, ainsi qu'à notre CG Junior Katakata, Maître Ninja, un coup bibon, coup de tête mitraille, ainsi qu'à Président Sami, on vous salue. Voilà. Odile Manzaka. Le l'Européen au Santara, après ma chroniqueur, ma chroniqueuse, vraiment finga batu tout le monde a une émission bazo finga papa bazo finga président leader oyo mais to santarango super oyo ranson penzate ezape parce que bino ba odile bo telema bozawana so ba meki na leader na bino bozong sa souffre 4x5. Ouais, bon nga omoni elo onyo son a debi ils a na ba pression na mo boy. Donc après tant tozo pousse na mamango parce que mige nga leo nazora ba appel ya batum na ba mboka msuna ebité Odile Manzaka toza ba fan na yo et po ba koma ba fanatique ya Odile Manzaka eza po we ralinga te kanga na misu na bango. Alors we ra oteka produit mo o eza ya mabete batutu ba boyo kusoma na ndako et le bivien na biso waze kwa solo mabe lumbara partout mais batunya tout balingango. Donc biso pe eza ki na ba debi to bando ya na betiraillement mo na ba TV to perdre ba contrôle hermoko et après le lot to comprendre que non o toza na lelo logwa munene o naza na le roi de la forêt l'homme qui a fait la République démocratique de la musique aujourd'hui. Donc ye le quoi ambassadeur de la paix biso pe photos ba modèle après na loba et le moko na lobby je n'ai jamais banga mutu mais je respecte mutu. Donc ce que touché ou raté au monde a jamais dit le Manzaka na nzela na yo na ebi combien de fois respecter parent mutu respecter maman mutu na papa mutu pour na maman te na ebi combien de fois maman pas mutu a cause nini et puis na ebi valeur ya papa ya mutu sokaza nini. Donc jamais na ko le kaboy na zara na ngote na zara ba émission on a répondre batu et puis c'est ngam na répondre batu pour na protéger le logo nanga mais sans quoi toucher we ranson au monde elongo di le Manzaka na ndako na oti. Donc après ndeto za boye place to komi onga na komi oyo c'est pas dit que pona bima libanda tant souffo ba publier nga to fona l'axa parti mo nzo to libanda to fona ça n'importe quoi pona za Odile Manzaka. Non, j'ai bossé pour être là, on a travaillé dur pour être là. Donc nga na uti banzonzing na 2015 na yo kota na chronique musicale na 2018 et puis lelo naza porte-parole ya Wengi Musique Maison Mère. C'est la vie dure na travailler na uti likolo na bambamité naza na ba archive nanga iza na ba internet on tabeti omona Odile Manzaka recevoir général Oleko Odile Manzaka ya pa chupanda avec fonction Odile Manzaka bourgmestre à Kalamu JCK Dima Odile Manzaka vena biso riva Mongali ngam na côté internet pour expliquer batu yena papa Wimba bazara ba invité na film ezara ya papa Wimbati. Donc on a ramené des têtes na internet na uti likolo j'ai travaillé et puis mais bodoze pe batu par rapport à question nga bodoze pe batu bakoma obanga pe komanki we ranson ba respect yana bakale le komana baka pour sur la vérité toi na sur la vérité toi na batu aza batu ya nanyo yo batu ya musicien avant pe bino ezala munyo soya fingine mampata fingi we ranson fingi ba musicien we ranson a fingi mais lelo bakoma pour banga parce que soko meki na we ranson odi le temps roya qui s'appelle leader na bino tinase on va réserve comment par rapport à ça, c'est ça la question. Oui, on a répondu que déjà na lobby boy sans au toucher we romone longi Odile Manzaka nanda kunote. Cela veut dire na auto lobby bozo bangi ça. Vous na lobby boy na za muta bien te ko sala nga confiance te. Na lobaki pe na yo retenir bien te na za likele mamutu moko. Cela veut dire na confiance à mutu te. Oli kele mananga na li akapa na ye komone we ranson. Donc cela veut dire soko boy na yo ko respecter wera nga na ko reboya. Moi je fais les doubles. Donc, ce boy n'a reboy, ou manqué n'a remanqué. Donc, moi, je fais les doubles. Mais sans quoi, ce que yebi valeur à l'Eura de la forêt, au monanga mutu mabeta tam kolomor. Et mutu na mutu place aza a yebi Odile Manzaka ke au Condor 13, pompe essence. Donc, son a tali, kande na lobanaza pitbull, nali a machombete. Mais,
so ochenjo kwa munene na olia opiti bula boya ka biloko olia te mais match ombenda koyoka mwa mawa kombone Odile Manzaka voilà. Évolution à billet les gandés ni Odile Manzaka. Est-ce que bozo teka? Est-ce que bozo ça la sold out parce que bon annoncer biso concert déjà na début année bana publicité bien avant félicitations à Bino Wingi Musique à Maison Mère et Masai Production pour la confiance aussi. Évolution à billet ni côté na Bino. Non, babier, en tout cas, Miguel, au moni le roi de la forêt, ngana loba qui ont tous en tournée européenne, dès toza boye, le roi de la forêt to beta masola babier, est-ce que c'est l'été. Toza qui na rien à Grand Paris, au moni combien de fois bateau baya qui koya ko lukwa babier. Petit siko toza pena na bateau tisiko na nde baza boye na basom babier te, ndeti ba venanga ba Jean-Claude Mavambo. Non, basom babiete, ba gouverneur Grace Bilolo. Non, basom babiete, ba Glody Bouzi. Donc, non, basom babiete. Billet, côté billet, to ose la côte to talate. Biso to ose la kake. To yebi que le roi de la forêt s'est préparé en conséquent. Batu bao tout nande, elo batu bao se demander où est Rauko tande nini, événement de yangwana. Babiye ko to yebi déjà ki wana mambwana ya ba plein, to ko so la ngote. Parce que mukolo ba plein mutalaksa batu ke plein lingo lo bani ezali roi de la forêt nana nga oboya ke poto ezela awera mutu mokote nanga na yo to yebi ke poto ezela awera donc eza kuti ya okota na bandaka batu loko to sala évangile to sala évangile loko ba témoin de Jéhovah te to kota porte par porte non même nga na ina lobité batu ba yebi ke poto ezela awera parce que mutu azara na asara be vénément ezali roi de la forêt. Donc, ma billet zote kama, to billet so mamite, batu bazana wana kutu zana prompte. Chaque mutnanda ko sikazali, ayebi ki rendez-vous za le 18 octobre na Adidas Arena. Donc, azo bongama déjà. Donc, biso debi ke jour wana, to zilande le roi de la forêt, ponga pona meka ko solane peut-être ko souffler nga mais na moni atinga ritimage na misa poza golf kizola. Na moni atinga ritimage na tine prise au côté ndena habité, bino boku kisaka mambonga na lingi, cela veut dire mais streamer marambutu ya kafu ya lingara, boku bo peseka o ya lingi, to mona mambo ya osala. Donc côté ba billet en tachi boy, mais bateau pena basomba billet ba continuer encore ko somba. Donc on a surtout na conférence wana na conférence avec na moi Gaillard. Et président l'opinion Alex Antima, tozaki na Bopelouanga, tozaki na Colistar de les nobles, on est tozaki vous me belé des dépenses, tosoli toujours comme en baba biyango na ba groupe neni tosala. En tout cas, côté on a vraiment batbaza na bango à l'aise, tozabi surtout na Arena Grand Paris. OK. On dirait bolongo la système à fan club hein. Plus bon, to yebi pena maison mère série on est à Kala. Ils aura vraiment casse na ba fan club tous aura na ba masina bo fan club maison na lemba fan club maison na même na ba province ya ville à Kinshasa même na Angola même na Europe après ça aura vraiment belé ba fan club maison mère ba to soutenir le roi de la forêt. Est-ce que idéologie ils aura kaka to bo changer système? Non, idéologie on est ko changer parce que quand on parle de ba fanatique Moto peneza ki azarana ba fanatique na changu déjà na profiter na pesa ba grand frère nyonso ya changu mobimba ba merci beaucoup. Merci pour la considération et appel il y a 3 jours V Blanchard Mokilimbongo mutapesa nga kombo ya pompe essence. Merci beaucoup Matazi Kimbango je te salue. Merci à Fito Bola. Merci à tout le monde bazaki on a ozaki tellement belé na koki kotanga batmusu na bosani mais merci infiniment à Masina Mobimba pour la considération et appel nanga et puis to bete na bango match avant concert na biso ya Fikine malgré ba pola ki bazwa ki moi 1-0 mais en tout cas merci pour la considération Sele Mukunku merci aussi à toi base eza base le roi d'Afrique eza vraiment ndeti o ya changu na oto loba bato ba mona avant concert changu kitaki déjà donc na lemba o to bete match na bango base eza nango donc eza ka ndeti nga na club des stars nanga de Ranson au le soutenir les rois de la forêt batna batu bazape na base na bango na ba côté na bango ils rappelé que so venimeza tout le monde rappelé que non base ekoyaka donc c'est un peu ça base eza nango base eza nango tisiko le roi de la forêt a no sebiso te ba invité na concert bozo zela nini tozalara boye toye baté parce que ba invité pe petit à petit ne ba mazo kindeli mais ils ont pris sa force na ba concert on est bien avant soit ba yebi que non oui, on s'en a invité qu'un tel on n'a pas de fanatique naïe, bah on va se bien rapide pour baser na événement. Il nous a calculé nini pour la station italienne invité parce que tisiko oui vraiment au fond ma capacité pour la invité au Yorubing ça la concert.
Ça, c'est bien. Merci beaucoup à Tommy Guignema. Quand on va invité, surtout comme sur la bango déjà, ils sont surpris. Donc, après concert, Toya Nabisokara, avant concert, Koya ko annoncé, invité au Baozala. Maintenant, c'est que, invité autre, les rois de la forêt invité, Toza vraiment des cités, Boza AP des cités. Donc, bas appelé mité, manabongo, qui t'en tiba boss Ibra, stabilité financière, banque centrale. Donc, batba qui t'appelle mité manabango. Donc, makamboza nango bien, invité au bango, au mona, c'est la sorte bandolo, badia, invité héros déjà boy. Et comme il doro you. Donc, pose à doro baïté, bas appelé mité mon kita, invité pena baza quoi. Donc, on dévalé bango boité, ça, surprise. C'est un peu ça. Très bien, Odile Manzaka, merci pour la précision. Merci de tout au bon d'abisso en ce moment. Tu sais, bino, sur Rolinga, Weranson, Yaro Bela Weranson, un spécial et Adidas Arena les 11 octobre. Donc, sur Rolinga, les 18 octobre. Je m'excuse. Les 18 octobre. Dans les 18 octobre, sur Rolinga, Weranson, Yara Koustenir, Yaro Lobela, Yaro Shola Weranson, na spécial les 18 octobre na Adidas Arena. Merci pour nous dire tout à l'Arabie. Ce sont nos billets, Somba billets pour soutenir la musique congolaise avec les rois de la forêt. Bon, je vois place Nabino, je vois billets pour tout dans les 18 octobre avec la rubrique Pasteur Terminator, le Lopena Faraz alors. Ah, pasta. Azatenden. Le bingete. Tozana pasta bat balingé makasi. Tozana pasta le les journée. Tozana pasta mardi. Mardi, toza ana pasta, pesa banzem pasta bini la bango. Toza na pasta, en tout cas, désolé, na batutu bandozi la pasta. Nga penebe na kuta pasta. Mais et l'autre aussi l'a raté, oui, il a raté, voilà. Donc, mardi, toza na pasta terminato. Bandeko ba jouer à place le 18 octobre avec les rois de la forêt Weranson à Adidas Arena. Donc, spécial yango, boya to pesa nsoka, to so la ve, to pesa force, na bandeko ba jouer billet, ba billet na bango. Odile Manzaka, on a une page, il y a événement autre le 18 octobre avec les rois de la forêt. Mais le coup la maman, Odile Manzaka, les solos, il y a maman Blanche, qui son âme repose en paix. Parce que Marcelo Bali, Salimo Badega, non, parce que c'est belé, congolaise, on dirait, c'est pelité ming, plupart. Je joue analyser sur mariage, il y a pasteur Marcelo. Ouais, ngana lo baboye. Na makambo na kote na solongo muke kaka na vanda pena mingité. Donc moni biso to bande tant to kolaki parce que biso lelo biso tout to lobaka ba maman biso ba lobaki. Ouais, ndeti nga maman biso sanga nzeto simbeli liboko simbeli nzete yango bomila nyoka. Mère na biso mtaloba nanga. Mère na biso loba nanga lobi bola mo musu pa nzambe kontarate. Donc so mutasali o mabe se ke nzambe mutalaxio. Donc bongama déjà ndingo kabona na ye. Si on continue aux années, jour au salaire, monnaie ne colle quand on va épargner au thé parce qu'à l'accès déjà au commence à ce que ils ont volonté d'embêter. Donc on a mis en abisso. On a temps na lo bailo ko pasteur Mike Alambai a jijara bon a memi lanzambe li bonza monnaie ne comme on ouera. Ou peut-être mutum so on a volonté pena courage à inviter mutuloko la roi de la forêt na mambo nzambe. Mais ya jijai bon atalagi na litwa suka. Après, il pas nzambe fois memele nini. Quand ça y a memele ndekunaye où ils allaient roi de la forêt, soit papa nae. Et après, et bim ça ici c'est qui ba débat est belé. Ngana comme même côté en Bible chaque boutou pour fona au ça ba débat na bato ya nzambe soit disant pour ba bato nzambe. Biso ndiye to yi place to zate quoi. Mais biso tout ça im kan lili nzambe. Ba on bandolo ba jamais lumière na ténèbres sangana raté. Donc cela veut dire oui raza ténèbres pasteur Mike Alamba ya za lumière. Et après ngana yaki na bango boy na lobaki boy. Ka Bible lobi na biso boy apôtre Paul mtaluba verset wana le prophète John Percé Pomboul ont été salis. Apôtre Paul a dit que chacun vient selon l'appel qui a reçu de l'Éternel. Donc cela veut dire yaka ndenge nzamba bengelio ndenge nyoso zali yaka bongo. Quand ce apôtre Paul a écrit sur la Bible, c'est que nzamba tala mutema zotala mututé parce qu'apparence à mutu eza yete. Mutu eza na kati. Pona ko découvrir kati ya mutu foko mara nzambe. So zanzambe te tokomona na ka libanda nini oto zali ngana kamwaki ba demo basali mikolo ba makasi ba olengisa bato nzambe demo oya si ya mikolo nde toza boye na ba ane o ba demo nyonso ba mikolo ba bangisa bana nzambe ndeni satana permettre o ira kende concert ya mambo nzambe parce que satana fa banga nzambe po moto za kuna alinga mwana kende te soit disant so wera za mona satana c'est que satana opeksa wera yo ke mambo ba nzambe te po moto za kuna kozika mais satana o permettre wera ya na martyr mambo nzambe mais bino bana nzambe bo banga satana
c'est que Satan a comme les Nzambe na makasi. Nande to comme na 2000 année o banda ba pasteur o ba bandi. Donc Satan a leki Nzambe na makasi. Nde bango ba komisela. Après nga na yebisa bango verset wana et comme etiraima pour na défendre ka Mike Kalamba na laksa bango nini Mike Kalamba nga sala. Et après tout mona kokoya na et le roi de la forêt na martyr, il avait glorifié l'Éternel a imandi bakolo Yesu yo mona na Nzambe. Autant sou bango baza na ngoti wana baza na gene na posa kubala mais Yesu wera yaki na kolo Yesu yo mona na Nzambe na martyr. Et lelo kaka ye pasteur olobi wana totala ki Pasteur Marcelo. Amen. Totala ki na yo sa promotion ba komba batuti. Bango banga otanga ba wera. Biso siko tozaka na ba wera, to otanga ba ondeni. Ye banga otanga atanga kuma papa Wemba na cher. Voilà, siko bango voilà, yango kastozo nga place wana nga siko nazanga atanga ba komba batuti. Ko na ko sela mtu promotion felete. To sola nde mambo batu ba ozila to sololo. Mige yo kanga bien. Est-ce que to kende bien? Très très bien. Merci. Après yo yebisa lobi papa Wemba, alobi o akoka koloba pona papa Wemba. Azongi na ye. Et après, papa Wemba na kufa. Baza bato basali bekol lelo, basungi pe ba famille bato belé ou peut-être l'église ba osunga mabongo ti. Ba papa Wemba na basungi ba famille bato belé comme ba King Kester et Menea. Baza ba modèle belé, ba modèle lelo ya bato na musique ou ezolé sa ba famille. Banzembu na bango ti lelo ko tsara ba mbongo na ba bota bato. Mais alika liboso ya nini ya hôtel na e. Ah, na cher. Maman hôtel amné. Tika diki na solo la yaya. Zela kasina lam. Zela tika diki papa. Dans la TV, cher yuzu be ngo hôtel. Bongo cher na hôtel, les gens biloko mi ba différent. Cher na hôtel, les gens biloko moko. Bongo te yaya. Yo moni va passer ba content na bino te. Biso be toza content pasteur ata moko te. Apa wale sana nani frère na biso Olivier Luyeye. Mutu mo toza content te. Yo kana solo mambo. Deni les signes. Yo do dan tika noga. Prophète. Te simbite. Ngala na kutu makambo na te. Après ça ba prophétie salami pe. Ngabe na kolobelo pe salamiti. O désorienté ngana mamna loba. OK. Tiko bo mabanga. Donc après ya koloba mambo loba pour na ba vie na biso ya musique wana. Et siko so totali lelo bien. Na ye na mama Amazon nani mona Nzambe. Pasteur Marcelo. Na ye na mama Amazon. Nani mona Nzambe. Pasteur Marcelo. Ozo mona siko. Mais akoki te. Akoki to mota CD alandeli tomate. Mais maman Amazon ti sikoyo na balite. Ah. Ozo qui une réflexion musika. Eza musika moko na mutu azala tenga na vivre na monde Australie. Nazala kawa te papa. Oui, okanisi nga zo bozia. Ozo mona monde Austral. Nazala monde Australie yango bato. Donc naza mystique. To kutala la monde Austral. Naza donc monde qui les a likolo donc na mona ka bato. Et cela me représente. Mabe. Ozo mona siko na ye na mama Amazon po mama Amazon belanga pezo ya kuna Kinshasa eza ndeti boyelanga eza belanga ebele leki ebele ya ba ebele mais mama Amazon na bali ako simba nanu ndenge nini papa Wemba zate est-ce que ebi ke biso to mona est-ce que ebi ke biso to mona nde papa Wemba kufa mais moi aussi na to mona ndenga kufite yo bali ndeni papa Wemba ku to témoigner akoyaki to moni mais moi aussi na akoyi akufi ndeni obali ndeni po mama Amazon biso to témoigner te mama kokozwa pe toko kote la mama Amazon toko ki kote la pa umeli pe ozo comprendre po toko loba te papa Wemba to monaka nenga koyi na scène siko ye to kote le poto moni moi sa kufi ndenge nini akufi wapi yo so mona garde malade à la première niveau garde malade na 7e niveau wala garde malade ndeni ozaki na hélicoptère to ndeni tala garde malade abongo ya ndenga ba pasteur bon selon ye selon Batoupe bino basi ya Congo ba congolaise bo silikaka pa ya poni mwasi ekolo mususu bo sala neti jour. Non, il y a pas de mwasi ya ekolo mususu, non. Ndeti biso toza boye na bato nzambe, batanzambe fo basa makambo koleka biso. Andeni. Batanzambe fo basa makambo. Ndenge bazana. Est-ce que batanzambe bazala kana bato mon nom? Bango mo ba komisa bongo ki bango ba batanzambe. Biso to kande toza boye. Voilà. Donc bango bazana ozomona ke fo basa makambo oyo ata biso nde to bunga na biso bonde bango ba monaka. Mais bana biso bagenda na église na bango bana biso bato yoka mateya na bango fo basala effort ba orienter bango ba kotela nzambe batuni alobaki parce que musalo bango ba osala ya bango te nzambe ndati ne bango basala ngo bango siko ba osala ngo ne ba osala ngo yango ndenge singa ite yo yebisanga na nde to sola no boy est-ce que toni to lobaki batu tout ba kufela basi babalaka na 3 mois 4 mois même na une année parce que kobungisa mwasi eza kobungisa mama na papa te moi ça c'est loko mususu na kati ya batu parce que moi si oyo lalaki na mbale belé
pour na ko remplacer mbala moko ezelo omo eza makasi mingi koleka nani oloba mobala okufa so mo sa kufi ezalaka te nde tozalaka boye mutu akufa te soki nzambe alingi mutu akufa te ata susi yango elekeli ya ndeni viki nzambe na adeside na mokolo te ata oza na susi ndeni okufa te yo mona te mutu ameli poison mo akufi te nga mona mutu ameli asida akufi te mokolo na ye te nani alingi alobaka so oza na susi makasi nzambe obenda ope lokwa mosa akufi te eske bato tu bakufa na susi ebongo liwa ma euta ape liwa mutu keuta ape mutu na mutu chacun son liwa chacun a son liwa jamais mutu akokufa po atie susi seke ezali marka liwa na ye yango wana po nzambe atie baliwa eza ebele ya mai ezali ya mutuka ezali ya bandenge na ndenge seke soki otie susi okondi pena wi eza ya solo parce que partenaire no mo mutu moko banda okabola na ye pongi ntongo biso tozala ete aza te mutu moko banda osola na ye banda osenga osecours ntongo biso toza te aza te mutu moko ozalaki na besoin eloko moko ya makasi ere wana ye akata epongi mpo asala yango aza te seke mpona koremplace ye ekoma ozela bambala ebele yesu mpo abalaki te tosambelaka ye ti siko bango bana mibasi oyo baleki basi tu na mokili komona ngo bible seka to mwasa kufi yo ozaka na bible okozwa ye mpe tomate mpo bible remplaçaka tu bible okotiongo mpe na mbeto pasongo tomate kasi ekomi mwasi ti bible eza pena mwasi eza pena mama eza papa eza mambutu to respecter bible monia nzoka na explique yo makambo eza pena normal mais to respecter ka ne bible yoka moni bible ndenge oza wana nde bango basambela mingi bible omonaka wana aza mama aza mwana aza papa aza mokili bible aza mokili mobimba nde omona bible kozala na bible nga natanga bible ka moke yango moni mamusu na banga kosala yango mpona mwa bible ndamu na nango siko bango batanga yango koleka biso donc cela veut dire na ere nyonso likambo ekokomela yo nzambe atango nyonso na kati ya bible ekoya na au secours verset moko eza wana ekoyelo na au secours ezali donc cela veut dire kobungisa mutu azalaki cher mpona yo baremplacer 2 ans 3 ans te il faut mbala ebele ya korefléchir mpona koremplacer parce que so osali yango mpona yo ebongo mpona bana est ce que koexplike bango bacomprendre ndenge oyo comprendre non alors ngai nde naza boye déjà na mamba bongo nasepela nango te mpo nazalaki na besoin nayeba ye na mama mazon nani mwana nzambe po mama mazon mpe ti sikoyo avandi mpo abungisaki mutu ya mokili me ye abungisi mutu ya nzambe akoki ovanda te omoni dikidiki paster akoki ovanda te apo babisinga azalaka ndeko ya katia moko abunda wana babi o bato moko bakomeli nga baza ndeko ya big show ya so wana nayebi na information sur kende namoni namona commentaire na bi commentaire na mona commentaire mingi lelo komona yango ba eza dodana ba dodani ko créer ka ba commentaire bongo po namona commentaire moko yango ndenge na singa ba ozo ndeko na mongo akizongela kati so yo doza poto osamba na église ni tenga asambela na palais non nga asambela église te na longwa kala comment kolongwa na église odile manza mais to osambela ndeni biso ba bonza $5 to ki osali na église lelo koma ba $40,000 nga na okisambela ni $10 na nga napesa mwana ke classe te lobi atanga ata na Congo mpe mosala eza ya dodani me atanga ata aza ata na moeloko na mutu naki obakisela paster apres so napesi paster siko paster na nzela ninga na ozwa ni makambo nini oyo paster aoloba onga mo nayebi yango te na bible oyo nga na kosambela te fona ya paster aya tosambela na eza makambo nini bosonaka esprit nini esprit moko oyo ezala te ezalaka siko fo koloba ngo boye mpo bato bayeba yo oyebisanga toyoki esambela na église biso toyeba te so toyoki sambela paster nini est ce que banzambe oyo bango basambela biso toyebi bango te nzambe yango azalaka moko na likolo est ce que so osambeli ye moko biso mobala eboye nzambe oyoka biso te foko eleka kongo na nsima paster yango komone nani nzambe na ye nani yango toyebi te toke esambelaka nzambe ma nzambe na ye nani toyebi ye te siko ngambe nayebi nzambe na ngai likolo est ce que fona leka so nayeluka so audience ya paster mpo kesengela mpa nzambe omwa teke tobebisa yango bapriere ezokoma te ezomona nzambe aza posa mambo wana ebele wana te aza posa babilo makambo ebele ti nzambe ana posa mutu ka ndenge olamuki na ntongo oyebaka ke nzambe azali omoni mutu moko azosouffrir kabola mo eloko na ye na pokwa mpo olingo olala oyebise merci ndenge okotisinga esili nango so bango baleka biso na kibonzambe nyonso me bango mpe bakufaka te donc cela veut dire biso tozaka biso tu nde toza tosamika na elili ya nzambe omonake mutu alango akufa mutu alali mpe na eglize akufa donc cela veut dire biso tobangaka nde nzambe amakambo bapaster eza te oyo eza monde aka ifora donc awa ezaka bangaka nzambe yebisa merci ndenge olamusinga okende koleka na paster oke kobakisa milimo mosusu oyo okanaki te yo zokanisa nde bosambela nzambe mona ye nzoka yaza na nzambe nde mosusu aza na nsima wana oyoka bakombo bato babengaka te aka bashika eloko yango bino boloba biso tu toyokaka te kaka bango bato bayoka yango ezalaka bible bakoma biso tu toyebi otanga yango te baverse to eza biso tu toyebi otanga yango boko eloko wana aka bashika na bango balobaka wana ndeni biso toyebi yango te ewuta pa nani eloko yango aka bashika elakisi nikanga bandimi kati ezalaka te koma bino bokomisa langi moko biso toyoka te me toyo telema toyo bino boloba biso toyoka makambo ni boloba parce que nde eza boye ata anglais bato bayoka anglais baza français bata français baza
tous les langues ils ont l'interprétation bino eloko bolo bawana la saka nini eloko bolo babiso to yebite to moka to telemi bo arabashika to zoyebate eza langue basola na nzambe ah papa tika biloko wana ko mige nzambe pa yoka mutu azela balangue ebele te nzambe anaposaka to reconnaître kazali prière solo yango na kosambela mbala ebele lingolo bateko komona nzambe okosambela ka sikonde to telemi nzambe asali koleka mutu asambela 100 ans nzambe ezaka kondima na yo yango nde kobikisa yo bato bato bajeki zengi nayebisa wa moko mosusu yo sambela mutu temi na sima ozela nini obanga okoya so akoya lobi oya tete bolongo na sima na beta dikoche pena na libanga puis jour okuta pena dikoche beti pena na libanga makasi te lobi so boyebisa koya ondima ngote tala bango tu asa bino ndeni boyebi ke mutu akoya buto ndi bongo te telema te demo munene bazana makasi na kobimisa ba mami wata na banzoto bato so babandi kosambela awa ata otaki bandoki nyonso bazana ba famille bato bakote pa bato bango babimisa bango mais moi ça kufika à 3 mois okoko supporter nini choka tomate choka tomate Sophia choka tomate zani ozolo bango tourna on comprend rien pasteur akoki choka tomate te il faut céder eza bongo oza ivre te siko wana laksandi abande da ko pasola déjà libanda siko mère alongwe ba remplacer mbala moko bon mote pasteur akoki choka tomate te bazane belé ba pasteur adozo muna ça bango ka test na mosi na okomona yo kasi babeba na poani o mususu alandi discours nazo ba autant tozaki na barando un pasteur a telema liboso ba toto ba na bande ko kende te poto tozaki na barando est-ce que zo imaginer bato ndengwana omona bato batondi pe ba sambela bango omona bato batondi ba sambela bango nzo makambo sambela na boye bate makambo place ni ba mema bato okomona makambo ndengo bata bongo bakanga bango te mais so ba bimi muta misi cri na yo omona bakangi yango nzo bato okanga nde bango wana bakanga ba pasteur base bele na fuko zo bango ndeti dossier boye bozela ni po bokanga dossier boye omona bokanga ngo ekanga mate dossier bongo nzoka dossier za pene zo mona na yango oyo pasteur aye asali plus de 200 sorties médiatiques comment pasteur ngo to dana Marcelo Blanchero c'est Blanche et le co-sanctionnant mbale pe sera Blancheron pasteur Blancheron pasteur Blancheron siko nzoka makambo okanga nde yango wana pasteur azo bima na ba sortie médiatique azo répondre bato question mukie kaka azo bengana na ba demo minene na nzoto bato mami wata bima ba demo to azo bimisa ba demo nyonso na ba o aza ba mari de nuit bango ba bimisa bango bima bimia ke siko question munene ya mukie kaka ba otuna akufaki na nini pasteur batie ema place ana ndezo yebana te mais omona ba avant na lobi pa yo te na ye lobi kuna pa yo te na ye mais mutabi misaka mo cri ya mukie cri na ye wa lobi makambo ye moka yebi bango ba interpréter na ndenge na bango mona ba interpeller bakangi mais siko mutu ba loba makambo wa mutu okufa mutu azate akufi mutu akufi azate akufi omona be avant ni ya mutu obouger azate c'est déplorable. Hommage à Maman Monique Dona Monica na Luanda, Angola Day, Luanda Day, Tona Matanga, Tubungisi, Maman Nabiso, Mère Nabiso a aidé Biso Mingi, Asungi Mingi, Maman Monique Dona Monica qui son nom repose en paix. Mercredi Oyo, Tozana Bruxelles, pour accompagner corps et mère na Lilita. Donc j'ai dit ndeba okundama Monique pour bandiko botala biso na Angola. Mercredi to la nde to sala rande to zara na Angola na butu to la li corps ebimi na 4h après kenda neska bon ba 4h à 6h à jeudi et puis ba après-midi to ketika a dona Monica. Bon bandiko tu oyo bazana na Angola so zara na Paris, zara na Allemagne, zara na Suisse. So zana temps ko hésiter te yaka to kutana wana to kunda dona Monica boebi. Apesa biso ya Romela, apesa biso pe ya Kolia, que son âme repose en paix, Dona Monica. Et tu choses dans les commentaires par rapport à... Ouais, en tout cas, biso tout aux awana, mercredi wana, t'as accompagné corps, il y a des jours comme ça. Mon des arabes, t'as soir, m'ta obelat, abeli après azate. Donc c'est comme ça. Et toi, t'as m'ta dit cela, m'ta wabi qui a ça l'opération mouké. Ya mouké en wenden. Opération mouké m'ta akufindeni. Voilà. Donc, en tout cas, ma condoléance na famille à maman Bisodo na Monica. Yazaïb na maman yo à soutenir Rohingya, le roi de la forêt depuis Tilelo. Ndamba batela ye to zala wana toujours pour na
tozala wana et tokabola mawa na bandeko nyonso oyo. Donc en tout cas joyeux anniversaire aussi à président Golf Kizola. Dégâts matériels, profite bien de ton jour. Joyeux anniversaire Golf Kizola. Golf Kizola, dégâts matériels, donc dégâts na dégâts, monté maman Jenine Zengele. Joyeux anniversaire à toi et merci infiniment à Papine Tchakala. Bambote Sikozali, président d'Homme na Lille, on te sali et pourquoi pas ya Willy Pensiene Bambote Nayo, donc mercredi Tozawana na Belgique, voilà. Voilà, Tozana Bruxelles, Mboka ya ba Maurice Moke Moutunanga, moté amala mon cœur blanc, moté ma ya ma grâce Tozola dio, tepesi mbote na profiter na pesi mbote na Dadi da Podra, na pesi mbote belé Moutunanga, Sylvain Dexon, Calvin Claire, na pesi mbote belé, merci. Puluto, merci beaucoup. Na pesi mbote na Eric Badi Bantu. Eric Badi Bantu. Eric Koy, Badi Bantu. Eric Badi Bantu. Bazabatu. Narata la Louvière. Na pesi mbote belé. Wana mpanda ba Ismaël Kazadi te mutunayo. Te Eric Badi Bantu. Eric. Mais Ismaël Kazadi mutunayo te. Te ngana no ba Eric Badi Bantu. Mutunanga de Eric Badi Bantu. Motema ya ma jolie. Ismaël Kazadi te. Motema ya ma jolie Tozola dio narata la Louvière. Eric Badi Bantu. Pesi mbote belé soki aotalabiso. Merci na le vénérable grand maître choisi Matata. Chancel Mbemba de midi. Silas Canton pas international congolais. Ya Papi Matalatala, Matos, Miroir d'Angola, Dacosta, patron. Merci pour tout. Merci na. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo carré. Tu peux s'emboter belé. Tu peux s'emboter na Fabrice Massamba, Red Mota English Fada Père à anglais. Ya Guy Baina, colonisateur de la SAP. Monté ma Sylvie Baina. Maman Philbertine Samba, moi si Docteur Samba. La pesimote na sniper de Ferrigo la Gaëtan li pa moto na rata Bruxelles. Evan Tumba patron na 400 Vex. La pesimote belé. Jimmy Chimanga porte de la Chapelle, partenaire officiel. Bambote belé Roi Bilama Grand Calais Amboka Kéline Tsombo Jebste Paris. La pesibino Bambote belé. On a battu au cours remixé votre côté deuxième partie émission la mission. Ouais, déjà, merci beaucoup. Aya Alain Power Sokoto, le King, on te sali. Il y a Serge Bambia, Bambote Nayo. Il y a Papi Chula, on te sali. Il y a Papi Chula. Et il y a Papi Chula, Bambote Nayo ici, Kozali. Okoloba Loba trop. Fabrice qui t'envoie parking à Badjogo. Boni Basango Yafri, d'ici Fabrice qui t'envoie Bonange, Valentine, on a Dallas. Topé Sibino Basalam. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. À tout le monde, Batwalinga, Audi, les Manzaka. Il y a Trésor Katunda, Bambote Nayo, on a Belawana, merci beaucoup. Victor Bosoku, Sokoulé, l'argent l'appelle papa. Et voilà, Patrick Kabambi, on te sali, Marie-Paul Kabambi, on vous sali, et pourquoi pas Laliska Bardo, Bardoskin, Bambote Nayo, si vous allez. Donc, merci beaucoup à toi, Migueniema, et voilà. Voilà. Dit les manzaka na oto yamba le mythe Koffi Olomide, les gens vivants, Topé Sembote Sokolanda Biso a invité, a sous-souhaité Oueranson Azala na concert, et puis a invité qui n'a raté émission nanga qui Ouera Azala parmi ba invité na raté ya ING Arena concert le 6 septembre. N'habité yo analyser nini comme on a des grands artistes en beaucoup na biso ba sangana na 2025 pour lancer la musique congolaise. Ils comprennent sur cette invitation. En tout cas, déjà, merci infiniment. Babi Mukenzi Bitangilai, Naomi Kabambi, on te sali, et Trésor Bolombo, Basalam Nayo, Toboulé TV, Bambo Tessikozali, et Yoyebi par rapport à l'image. Déjà, qu'on invité Moto, on a na côté ma bête parce qu'il y a des grands artistes au Yambo Ganabicho, au Batumbo la rapide drapeau et la musique congolaise, au Lelo, Mutorobo Sanate et au Basali Namboka et les Kézé Belé vraiment Minkolika. Mais après, nous avons Basali Bilomi Balé à Salaoui, non. Asali mwasi na mobali, asala merci na pardon. Etambola Bilomi Balé. Na Bichonde toza boui, batu babo sanate, toujours na rendez-vous moi ko le 18 octobre. Les seuls événements et l'unique événement oyo, wenge musique à maison mère et bandaki ko préparer, pe tozo repréparer en et puis pe tozo préparer en donc voilà. Donc le rat de la forêt c'est Ngalo Bara, il a fait la République démocratique de la musique aujourd'hui. Ce qu'il faut penda na li sur Souka. Mboka italaye et vous payez ba trophée en balombala
pe remerciement na honneur où il faut à mériter et puis ça lango vite fait tant aza pena na bon moi donc déjà nayebi natalaki yango bat batindelenga mais namoni mutu moko akomelinga fanatique moko akomi commentaire alobi Odile Manzaka via kendete vie azalaka bongo arubengisa le roi de la forêt aleli kelemba pa kimina c'est que fort musique toza na besoin ya kimia et c'est salama nayebi te na to na lise boza fanatique za mutu na comprendre nayebi nayebi parfois za mukolo parfois za mona muke est-ce que c'est salama que wera qui concert à Kofi na tour ya Kofi ya wera Kofi a été c'est salama déjà. Bon, on a évité peut-être le bon pénal, oui, raté tant ça le bon dans bateau. Bateau bazala, boche ba commentaire. Voilà, tant ça le bon dans bateau. Sous ça, comme il pénal lobby que vieux point ni le link à yondo banda. Yo to yebi oso le lik le momo no kimi. Zela wira banda na no ko ben sa yo. Après natala ki on a seki et tout. Donc cela veut dire net oza boeza penda que guerre is ba fanatique. Un péro tumbu na se resi ko za olanda nga ya tellement bateau. Donc moi na tanga bino se to ezate. Donc quand na auto loba, nzam biloko isa deux kaka. Il y a oui et non, il y a merci et pardon et moi sina mobali. Donc tout ça on a na département ya oui na non. Non, to sangi si angote. Non, besoin décision. Voilà, donc non, to sangi si angote. Donc na minute yo demande wana ezana na mais pour na oui et cause la oui et vous apprenez intérêt ni pour la musique congolaise. Oui, c'est biso na bato biso ba comprendre et puis ce que vous allez pour na non et vous avez des avantages, toi ils ont un avantage pour la musique congolaise parce que na état d'esprit ya au monde Kofi Olomide a sali a fait invitation à médiatiser même même preuve na émission nanga et bon bato muso monyo grandeur d'esprit on a oui pour notre avancement musique en na biso pourquoi pas ba grand artiste ba sanganaka olé que tout le monde a que o aleki muta Kofi mo aleki manqué oui ranson ba respect muta oui ranson mo pas leki manqué Kofi Olomide ba respect mais soki tout le monde ba bazo sangana yo ba biloko na tout aussi là moni ba bato ba zo mi salaire au finga ba musicien ou ba pesa ba musicien muso sous valeur le blog là miki aussi là parce que tout le monde a déjà des grands artistes et beaucoup d'habitude bah yembi même podium pour mutuni na wera yo finga Kofi mutuni na Kofi yo finga wera bon expliquez biso pour na oui intérêt za nini pour la musique et beaucoup d'habitude puis pour na non et za l'intérêt ou des avantages non mige so to comme boyo sana magampo batu ba finga to pour batu ba critiquer tes première heure to sala est-ce que ne mutulu kwa wera za boyo est-ce que yo kansa ko vanda tala batu ni ba finga batu ana posa na ngota wera na posa ka ninga za la wera bongo preuve ne banda musique na finga mutute banda musique en émission critiquale musicien te banda musique en émission mota sala ya polémique ezala te mazawera ada wera donc biso peut oser te batu wana autre oser la question qui peut-être wera qui une invitation na et déranger bango pas on a toza peut oser la pe bango toto oser la bango te biso za rapena moi après quoi et puis nga ponanga musique yango biso te eza pe pas fan te nga ponanga na tara na longola on dirait côté vrai eza mingi te côté hypocrisie eza trop côté kotala muta otala non intérêt na ye parce que avant to benga na pour na concert parce que concert est comme fête mais ya temps auto ko benga na pezali nga na pe na batu misusu alelo biso to za na za na ba o na za ba o sona dina cité awa bata TV bali to za na bango to aussi ces missions cela veut dire nga mutu moko naza na combien de bata ba TVP o bazara pe na orchestre batu misusu mais ezala rappel kamba wi rabo na bengi petit era Nenea Jaël Ken Kingandi Bakali Boya Buto sanga to commencer sa promotion après mon temps tozo na orchestre na pas ni biso to be banate parce que bango batu ba yembaka et là on y pendo juste ba wila pour biso ne to ba to ko be bana makasi po to na micro petit to yaka boto intervenir to ça pe ba promotion ba musique yango ndeni biso to zo temps sanga na temps so po ça la promotion les rois de la forêt mais bango biso ba to ça la promotion peut-être pour na bandim na bango et là on y arriverait comme arani ni po ça ke ba be bana parce que bango ba lambi produit ba pesi biso to yoko teke la bango ba produit na biso to yaka oteka to tambusa nde to ça promotion bolelo sikoyo et loro nini ça la rake po et comme on a betiraillement na ba rancune ya izara mamba musique ite mambo ça ke batu bakabwana ba vrai problème bango moko kam to baye bango yango le roi de la forêt za ramabo pemba za na problème na mtuti est-ce que so il est roi de la forêt qui na festival là tu penses que so azan attend a oboyo ki concert ya vient na biso Kofi Olomide je crois pas au kanisi makasi au kanisi musika merci une fois de plus merci voilà kanisi musika parce que tant d'espoir voilà. Rapper voilà c'est compliqué pour comprendre voilà parce que comme on a ranson voilà. na festival là
bato ebele bazelaka te bandimaka te. Est-ce que Wera ya. Voilà. Ne pense pas que Wera ko boya ko sali kampo di le manzaka lobi kaka non. Ngana roya pe na rotalisa e, ki ngandi pa roya rotalisa ou pa roya rotalisa. Mais après, ce que ça pour intérêt à musique. Le roi de la forêt pour intérêt à musique en tout cas, alors ça makamdenga no kansana auto kansate. Très bien. Mais donc, on dit les manzaka. manzaka. Ngala banda o martelé, ba benga naka pona ba concerter. Place ba banda ki yango, ba komi na ba katikati pourquoi? Est-ce qu'il fallait mukolo opesa invitation ba tumsu batele mababoya? Non. Biso to banda oza mukolo ko inviter Wera ba tout bazala d'accord. Cela veut dire bazala na bon terme te. Est-ce que tout est bien? Très bien. Voilà, c'est qu'il fallait ba baye bara déjà que ndebo sa musique. Ce que ça pona bentéré na bango. Ba sala ke fort, ba pesa rabiso, ba bonne relation na bango et puis ba pesa rabiso ba amour vrai. Ba pesa rabiso bolingo ya solo. Tout le monde a bolingo wana te pona bentéré. So to comme mon bolingo pona bentéré to comme na oui, na non. Non, c'est bien la réflexion makasi. Est-ce que tu es bien? Très très bien. Non, c'est bien la réflexion. Voilà. Nzokande, et l'ingos en ango eza simple. Est-ce que eba mukolo faire appeler ça Wera mbote et ça l'on dira l'album ebimi? Oui bien ça la bon point. Ça l'impart. Et les canaux album et les canaux événements invité mbote pamba. Deux semaines à banaliser, 2 à 3, 1 mois à banaliser. On doit analyser même na misu ya Wera na regard faire rigola. Donc cela veut dire batu bazar na posa ba rankine wana te. Batu bazar na côté besoin de côté bien. Bien haut parce que bino o to somba kezaki bien. To somba ki te muto ayo loba na leto ina sa mona. To somba ki te gnanya lobaki. Mais to somba ki obino bozaki na bien haut bezalaki Wera na banga na banani yango boteka ki na pas batu. Est-ce que bosse pourquoi est komara ke mutu mo fa loba o yazaki te oyo ka epé. Mbota pa monde sala c'est que batu bazela rande musique batu bazala na banka bien. Ce qui bazala est déjà bien bandaka na Wera. Tu penses que batano balinga bazala? Il ngoza kutelo au moins ngoza danger. Mais héros nga na décortiquer belé boité. Nengana loba na pesa vie nanga. Et puis avant Kofi a singa Wera invitation tout le monde il est roi de la forêt na Paris la défense na arena Paris arena Grand Paris Wera en son na grandeur d'esprit na ye tango yeba banzimu na ye a chipe na kombo ya. Ouais, tant que il public et c'est pas là qui ou pas. Parce que oui, rançon na Kofi sur lui tout temps à baner un soit sur un téléphone pour le rôle il 10 ans. T'es wana Chaber. Chaber na monsieur. Mais oui atala qui on a été. Oui atala qui on a été atala qui concerne nga. Pourquoi pas na honorer pe Kofi Olomide. Et puis en soi, so ko bolande ba makamanga mona ga ndeti mutu lokwa we rapina nga na yebi ndeti le roi de la forêt ko za prendre na mission morte ndeti nga na yebele. Oza nandimite. Oza prendre na mission morte. Ezaka que peut-être pour mutu mususu na mutu mususu basola raté mutu mususu na mutu mususu basola raté et puis qui songi pesament trop na voilà qui songi ide yango wana bato balandaka ba musicien voilà donc lelo batebele ba ba musicien baza pona balingi bentera ba musicien te be bentera na bango donc fa luka rankini moko boy oyo ya bando yo soigner la rapport teka kombo na eboma musique très très bien non obi que lelo na bato wata biso ba commentaire donc so réflexion makasi bono to monate musique ekufi pona eloko wana mutu biro ya ba musicien azo koteka polémique na ye azo koteka ye mais oyo teka artiste te bato bako orienter bato ke bokende na final ke boko somba ba billet ya ye ko debisa bato ndenga za mutu kaza na ba avion tout ce totali pe intérêt ngo toujours mona ngo pété ezala pété pona ba artiste oui faire rigola na we ranson bazoki tamula ibando sola te. Mais le lot bakoma na bango bon terme faire pas sous mara mitukana auto sous Rolls et le repéto changer ça bon repéto ba guiné changer te bungi pété et le repéto changer ce ko po bateau ba ya ça la polémique wa po ba ko Dodan tu to boki ko bango nde balingaka te bango balingaka te bango nde balingaka ba relation na te po e pas ça le on tango yo ça songi au Barcelone salaire ah ouais c'est ko so bato baza bien yo otonga mige pa nango yebsangani so bato tout so bazaki na réflexion le ko yanga na sir meto kabona belé boité. Est-ce que toi tu peux imaginer que tu as le nombre de gens sur internet nde ba carbone nde ba sona ka menga na sala na kati na bango na sola na bango tout bien. Au monde ondeni. So tu fiviet na sola na o tu les questions donc tout le monde na sola na bango. Ah ben sauf Karine Mokonzi. Pourquoi pas? Na za problème na problème na mututia. Dernière fois sola les kana Karine Mokonzi. Oyo ki biloko no sauter na mamto solo ye na makambo. Yo muto ye nango. Nzoka ndenga na loba mambo te na oyo tali so makambo na solo la. Zela. Mama mambo na solo lo. Eza pena mambo sunga biso par rapport à l'invitation. Oui. Donc cela veut dire maman ezaki boy. Babanda boy ba yoka nanu combien de fois bango mo balinga musala musique wana. Léo ton papa yembate, il y a tellement de rancune en musique. Il y a tellement de rancune en musique qui ça prend la tête.
Il y a des fois, il faut lobela mutu mon musique, kokolo bangote. Parce que peut-être un leader, non, ils ont un tiraillement. Mais en réalité, ce hôtel n'a leader, on peut voir les côté pour, il y a un bravo, monsieur leader, on a un bravo, monsieur. Ils ont qui bateau, bah, les lobes internet, bah, les libres internet, bah, baxi sous barankin. Parce qu'il faut qu'il côte, c'est là, on a internet, même il y a le couteau, c'est la rame, pour monter manu simba. C'est qu'on a le one, on a maillé les lever, parce que, moutou a maillé les lever, a malin. A maillé les belés, a malin. Donc, na yebi ko tanga mutu na ko étudier mutu. Yango mo so muta beba nanga, yenda za mabe, ngati. Parce que la nombre ka ya bateau na tangeli wana, na ndimi te nga na ko se retrouver na kat na bango. Il y a des tontos promo. Na niveau pas communication ya ba ndeko musu ba travailler ba musicien congolais. Voilà. Aroya boye azui musicien à travailler na yebisi yoza aw. Ba wera zo pena wera bambi na se bu, wera kuma na se aw. Ozu jibo bambi na se bu, jibo kuma na se aw. Confia kuma na se aw. Ozu mutu moko wa bani musique ka wera otala yebo. Tine azo kuma musicien. Oya kuma numéro 1. Yo ga be mi. Mais biloko na nyoso. Yango pe que ezo sala ba problème. Bato balandaka ba musicien, bato balobelaka ba musicien. C'est ça on doit le. Moi ndo vandia tina to sana émission nazo analyser. Na lo lobi te ke wera za danger aleki kofi aleki wera. Non, on a posé na ngoto yo kumisaka logo no benga. Ouais. O kumisi logo no pesi ba data logo no pe ba. Mais ba communication ba tumususu. Te baloba on a ba teva potote. Wana za bilo baloba ba teva Kishasa. Ozo comprendre? Teva poto na teva Kishasa ndenge mote. Différence des années. Te différence des années teva Kishasa mo donc oko ya le ça teva mo na bu muta ko ina misuno. Oh. Kaso o mo so baby mama o kana ikutu to mo na muta ko ya. Oko ya o mission bobu ba ibi o chombo tam so na victoire. Na ebisio. Ah ouais. Oko ya o mission bobu mbule beti. Os respirer te. Mai ezoleka. Yo mo zo mo na bela ke mai eleka. Solomo ebimeli bino we pese outi. Donc c'est compliqué. Ya mais teva ya poto ya ba teva Kishasa musu pe ya ba structure eza parce que neti tv ba tv to mona bina Kishasa bo vanti mutu mo zo lo ba mambo yo mo me poser ba question zo maîtriser mambo lo bate azo ba na mutu likambu mais on senge preuve te mais bo comme ça ya solo po bo tchana internet au moins teva Kishasa mambo sala mais songa na ina lo ba ki we robeta le 18 octobre est-ce que vous avez besoin de preuve yango toi non mais mutu so yo yebso date concert mais et ba na te place ezali au moins ba l'élection pe na média bata do danit. Vous comprenez? Bata dodan. Nzoka skonga awa na oyebi soke na fandi awa na fandi pamba te na fandi apo we robeta concert le 18 octobre to na besoin batutu baza na fête wana. Alors yango nenga na lobake musique eza na besoin ya polémique te musique eza na posa mutu na mutate ka produit na ye. Batu basa la promotion na ba produit na bango. Ndetinga na deviarate na ya kosa pona ko loba mamba batu. Tant que nga na we ranson. Pour nga were est égal à 1 million de missions sans la loba mamba batu mususu. Yango mo lelo batu na problème oko chrétien na oya na ko répondre te pour no tchelo essence te. Mais so ko chrétien wera yo ko yela ngati yo ya kande na wera parce que nga na loba ko ne touche pas mon logo. Logo ba touche raté. So ko toucher logo wana to we bande to ça. Mais nga ko toucher no nga na odi le manzaka. Donc vous comprenez. Lelo ba continuer ko l'acceptation au biso to na besoin na comme no musique. Polémique eza on a place te. Parce qu'on est boy invitation nga na ko lo bapé oui na ko lo bapé non mais na minute on a un rythmage na rythmage parce que nini o baza à bon terme te na miso batu toko ko sa te poso to tuni ba ya ba bengana eza dodan mais dans l'ensemble ponanga ikoza malamu ikoza pe mabe voilà parce que na bi oza malamu na mabe poane parce que mukile sama na biloko ni bale. OK. Mais après Ouera. Pour la musique congolaise. Est-ce que tu es bien après Ouera? Na oto lobano Ouera sala mambo batu bandimete ya sali. Donc pour la musique na biso drapeau za likolo na yebi ndeni ya fonctionnera. Mais na yebi na teti siko. Voilà. Voilà, tozana oui na non. Ndenge bazo analyser sur yo Odile Manzaka o kimisi musicien ferré pour kotisa epa ya héritier. Na moni be monsieur Salami la kin bandeko bele bazui tant ya ko analyser sur ça la plateforme de quoi TikTok et Odile yé muto kimisi musicien ferré pas côté pas héritier o le la pont. Est-ce que c'est vrai ou faux? Na komi vers qui ce que mongana? Parce que Veverkis grand poète. Veverkis mtazaki na ba studio so mtaki na za musicien go pese guitare na synthé to ne loka obeta bonga. Te babi yo sala ka ponte. Mige soto bando sala ba émission ya ba les ondes ya batu to boma émission. Est-ce que to pekisa batu ba lobaki?
mutu babomi to mutu bayibi yo pekisa bango ndeni bato bana ba caméra na bango bakoma na ba temps na bango bakoma na ba téléphone bakoma na mamboto lo bato osala o to luba mutu mso akola mukala tongo webu mir mo olponga ya ngambo ko ya yebi teke umela babongi babandela ka mir yala muki amoni onkoi akoma pesa mir foti nzoke umeli fo bandela ngo kanda na kina TV yo ko pekisa lo kalinga loba nzoka depo tu nanga question mo ya bajaro na niveau na nga na yo na plateau oyo il faut auto nanga loko oyo mona ki mutu oloba ngo abeye na preuve tangible même so bato bakangi mutu ana répondre poza yo mais za ba question na répondre te et na ko répondre ngo pété na ko yo ka pété mangamba ndengwana parce que na yebite erni ne ko koma ya solo pe erni ni mutu réfléchir kwa lo babongo pe bani na ndenge ni poza la bongo est-ce que ba les concerner pena oyo mona ki pena ki ya jet set o baleka na TV comme la banane parce que nga na hôtel la bosso na yebi ki na mona Tracy Eleza na mona Gouvé na mona Bogard de la presse na mona Kindingu na mona Liverpool il y en a plein o na mona ba oleka na yebi ki oui oyo uti likolo mais c'est pas n'importe qui nga oza odi le manzakati ngani na boyo kansinga na opeksa bato ki mutafandi bando solanga et ça langa bien na mona ba matanga na ba miniature ça me fait du bien on a lobara question mo stérile ko botate mutasali une émission na ndinga lingia ko osala pour no dile na ye a sa promotion na yo dile yo commission en question et simbite nga sala na wapi pona mema mutu wapi vrai ou faux nga na kosola mama nde nini pona yebi yango pété et concerné pe nga pété moral na nga pe ko vanta mamba question bongote moral a mutu pas a conscient a comme ça mamba bongo ya solo ndeni mutu pas a conscience normale a comme ça mamba ndeni est-ce que nga fana vanda na sa promotion batu balongwe est-ce que nga fana vanda na sa promotion batu bakimi oyebi na wenge nde to yaka boy batu pe batikala et so monanga na vanda na tu na sola bango non mutu na mutu na vina ya na mamba sala biso leo na wenge koma so muta kei wera nde mukolo biso to tala nde wera musisa so lingo kendo kena to yo selo promotion ta tant muta kimi ye moko soit alongwe ana besoin ki akende na ye tant we bando yo lobela o sele promotion biso bato batika la ka yeba na rapete poto yo solo mambwana te patato solo liyo atato fingi yo atato lobi nini lokwa dejo tikali yango bato tozoloba bango wana baosala ba musicien promotion te bakomo yo sa ba promotion na bango moko pona ko tout fait makambo ba musicien bosala yebisanga wana artiste azaki na musa eloko ndo sala te azaki nango ndeti nga azabele 18 octobre na tiki na yo so na bato o mo teke simbite na désorienter batu makambo baozelo dile nzaka sala et ça nga biloko na ko ya pe na tongo na bimi na TV mais est-ce que fona yo répondre makambo ya bon on a vu que muto apena za conscient go mona ngo penda ke eza question moko na débat moko stérile non na monati ngaza na maison mère na sala na latim te na sala na jet te na longo mission na kotia na mission ko pandimi c'est musique ekufi tout c'est na mission musique ekufi départ unique le 29 avec le 29 na biso batu pena ba bongama donc bo s'abonner na ba plateforme ya Weranson départ unique ezoya à mon avis, ils appellent départ unique. Pour afficher, ils ont annoncé vraiment départ unique. Ils ont signé la Pamba, ils ont moins 3-4 ans. En tout cas, départ unique. Ni gagné, ma batu baloba trop, mais baloba bien te. Ya omoni le roi de la fra lobi bozo loba me bolo banase. Batu balinga bayo ka banoko nde ba oyemba. Basala nga confiance odi le manzaka o bayo ka héritier ndenga yembi catholique. Bayo ka inongo ndenga yembi. Bayoka travaux taninga yembi bayoka Michigan dinara modèle ba paloli ne ba solo li ba yembi ba pesa bango temps donc ndé to lobaki eloko sila raté ba oui la raté bandeko ba yembi ya migi départ unique bandeko ba yembi batu ba yembi penza ba designer wana ba yembi dans la générique na quelques chansons très bien donc bandeko pena ba yembi batu ba sepela cette fois-ci Bareyo Kabango quoi avant Adidas Arena. Le roi d'Afora moni biso tito beta ba concert boye le roi d'Afora tam sa biso kaka na générique moko tous ces pays Shiba ine mtatam siso na ba concert onyo soto beto. Donc après le roi d'Afora tala ki jugé bon non to boa ki la bango départ unique. Ndo mon chiko na minute to bonga ma poto boa ki la bango départ unique. Donc batu pena ba oza décider et puis na ebi ki ngamo na yebi ndenge uzala quoi le roi d'Afora nga nazala na confiance na ye donc il fallait qu'il y ait la pour musique ezala le roi d'Afora mama na mutanzambe oleka ba pasteur tout na Congo nzamba azala na des fois te elobi ata nani elobi pasteur na biso tozala na
Terminator. Abi aza na mwana nzambe donc ya na mwana nzambe ndinga za wana puis ya solo quoi. Voilà, ta mambo ba pasteur ba sa mona ke ba wera ba sala ngote. Voilà. En tout cas départ unique ba to bazela pena. To boki la bango kaka mutu to abongama. Jour wana ko ke veillé. Ata pasteur abengo ko kende te ba boma batu. To ça va to bongo te. Mais ba on peut passer la so ba propagande ba musique na so musique na mukili. Biso to commencer la ba propagande ba pasteur ba boma batu. Boto sali. To ki masko wapi? Boki ma na le départ unique ya. Ba pasteur ba boma batu. Bobi makuna l'église wana. Oh ba pasteur bali ya batu koleka. Muta batu bali ya batu koleka pasteur ba te. Ya solo. Oh. Ya. Bombo kana chetenga mi bon Congo banani kasi ba église ti. Bon constat mutamba musala nyoza sali wana ukanga batu. Batu babimisi bana na libanda banani. Au nom de Jésus babimi libanda. Bon bango bayaka musani. Ba osas on nzamba loba bozwa batu bomema bango na Israël. Bango bayaka ozwa batu baketika bango na victoire. Baketika bango na ngaba. Oh mono azandoki babengani na ndako. Kasi musala bango bayaka na yangwana. Voilà. Donc musala bango bayaka osala yangwana ko kabulaka ba famille kotala benteri na bango. Bango bazaka fo batonga église mulai. Nzoko église bazi ya botonga te boke ko sambela na ginchuka kuna na moi. Otonga l'église o check limadia musani. Te bima libanda ke osala évangélisation de libanda. Tambola na baba ndeti batatemo batambola na baba papier na nzela ke no te ya batna bandako. Ya vandika wana na église omona pasteur alata donc baza wana so lati baputo omona pasteur na passe. So lati ka jip ndenga na lati pasula mulai bo kasi siliti. Donc pasteur ata banda ote ya omona prière raba e comme makasi. Donc raba babezaka frère matcha sera na lati pasula liboso. Sera odi la leka liboso kasi pasula. Bako ka do flash te. Bango lata jip pasula. Mais toujours on a prière comme araba on a comme ma casse on a raba signaler ba protocole long ba ser on a tout balati ba jiba mikuse ba o bati ba pasula pour ça bango liboso bango kasi prière ngo laksa bongo o ka ser odi le pasula na pena beteza de flash yaka na ekota liboso mais là ta liputa o ça ina ni l'église au prière trop mais ba dix okuta na pasteur te au nom de Jésus talam puko mona ram puko abimi moto oh ngana tuna bongo girafe de mom nena za na kata mutu te au nom de Jésus girafe pena bima moto so bo vanda son église wana bamonera bampuku na bandeke babike bana bango bademo mike neni demo babanda kanga makaza muselekete ti banda biso tokola demo muselekete ya kola te non demo be faut kola faut changer au nom de Jésus pena boy liopard abimi yoso lio bimi yo pasteur fana na siko non de Jésus namna do dani bozana ngo soko bo panzana te giza bo yango isusu pasteur mona ni jemuna ngenda ko te pesi ba lion bazaki ki asambela bango bato abimite ba lion ba lié Bon, batu bana kisa courage à makasi. Bazo tout nos questions. Maman koufi na nini? Ya meli kisa courage. Azo ko boka ba jeto. Ba question to tout na. Réponse est ya zo ka ko répondre batu. Toi tu peux imaginer pasteur azo lo bake bino batu bozo boye bingande na zala boko te rakate bo ba coupable te. Yo ndoza coupable po yo yebi liwa mutakufi zo ngolo bate. Yo nem ndoza coupable. Po mutakufi biso dozaki te. Mama zaite tata zaite kabino bali mbale mutu bozalaki siko bato ba yo kotelo ba yebi likamo mutu akufele komo na banani so elonga kama ba pasteur donc ba ange batiki Jérusalem ndeto bando yo kamboka sika ba yo kotela pasteur elonga kama pena mutu abengi ngapena na bite edingo yakenda ba vambo ndedi ba pasteur baza pena bata ba un coup bibo pena coup de tête mitraille na bono de Jésus na bango ba dodani wana elonga kama pasteur macheli mama na tala pasula o ngaku nazo banga mama pasula pasula o ya pasula bato pena na be poza fachi to ko pe mate penal to vanda no calme pena bato beaucoup so mama Denise nyaki o pena bato pena bo sa bo poani après 4 jours ba tiango so ni sous pasula ba pasteur so rezeka ga ba yibi $10,000 ndo monaki ba procès bando fonga na Kishasa so zaki makama mbongo mais héros tozoloba ke ba voka balati ba bilamba marque na marque metala mutakufi ok ne peka boye après koloba nyonso batu bakoloba wana eke na ngoka shabe mutakepe tisuka pe toyoki pe mate yango takufaki na nini etikaka opération mukie tisuka na mo to yebi pete mais mutaboti pe courage alo obino batu boyebi nga boza coupable te yo za coupable po olinko expliquer biso te mama kufaki na nini okolia na yo po kolia ozolia tomati pozo pasola ako tomati su ya sika bongo oko pasola okutu po komi courrier po uti kozongo pende livraison à domicile donc tomate uti libanda et ekoti na Congo babenga ngo livraison à domicile donc ndenge ozongo courrier bongo mais siko mama ya liboso akufaki na nini place to kalika yango pasteur bacheli likala azolo ba makambo tout même akufaki na nini likala bacheli pasteur likala
mokomona la muki na ya yesu kote ya kana bakokanga bavoka bakolaki bakotelema te soki ezali kaka ou bien influenceuse moko alobi kaka eloko mais ero bavoka déjà eningisi internet mais moto akufi mboka na biso soki ezalaki influenceuse moko moto alobi kaka ya te eloko moko boye ou bien moto asala ata générique oyo kaka makambo alobi ye moko ayebi yango mona bainterpele ye soki ezalaki atake moto alati ata mabe bainterpele ye mais moto akufi boza wapi tosola likama moto akufi pamba ata akufi na drapeau na maboko nda namonaki ete na drapeau na matonge azolela mpo na mboka bolobi mpe ezala na este siko biso toza na pende nini moto akufi awa boza wapi président Faci tiko kota président makambo te président Fakota biso toza bana na eti nde mokili elela bongo omoni mwasi so azolela mokili mobimba ezolela aya solo omoni mwasi ndenge otelema olela komona yango bajete mokili mobimba ezolela parce que motu moko te otika ata mosusu makambo osala mpo ya kolela likambo boye mpo so toleli te togangi te tozwa solution nango te oyo wana tomoni parce que toloba boye mpo tomoni me bakufi combien toyebi te bazalaka mpe kaka wana toyebi te moto aliboma na Congo azalaka te me moto aliboma aza mpe fo azala fo vivre mpe mpo batama boma à l'époque biso tobandoke nga babikisanga mpa moto aliboma balinga batianga mbeli na wenze moto aliboma mutakangango mais soki okende na Congo bakoma ya dodani bare nyonso esila bare nyonso bato maboma esila na Kinshasa siko na baeglise bato wana leo tosolola awa ntango nzambe obimisa bango na poasa to wana besoin ya procès ya normal so eza makambo ya mbongo bavoka batelemaka so ezalaki makambo ya jamala me tosombeli yango bamega toyeba ekomi na procédure nini oyo ndeko na biso auti kobikisela biso bamama bakenda koteka mapa basomba ata bana balia son excellence Constant Mutamba auti opema nano baosambise na tv siko mutu akufi boza wapi po Constant Mutamba wana tolobamaka mpo eza mbongo yango baosambisa Constant bongo te mais siko mutu akufi boza wapi ndeni mbongo eleka mutu na valeur ta mosusu bandeko nde bana makasi ya koloba te est-ce que foto votaka kaka bato mpo toyebi ke bakozala bato ya bato moko boye nalobi bongo nalobi politique eza ya bato moko boye nalobi yango toyoka nini oyo décide la loi toyoka yango te mais ntango motu ye moko alobi makambo mibale dana te yango na bakangela yango te bajijaka motu mpo ani maloba na ye te aloba ye liboso makambo mosusu alobi azangi na 7e niveau moto akufi na 1er niveau wana sentinelle yango ya moto maladi ya nde nini wana ya ndenge na bango baeglise ezala bongo moto maladi na 1er niveau na 7e niveau mais parfait ou na 1er niveau bini na 7e niveau ka ye moko wana baasambelaki akomi na maloba mibale te bozela nini mpo bobengela biso ya explike biso ezalaki ndenge nini bozela tosala nini tolata so bapolo toyo kovote fo yebaki na matanga ne baexcellence bazalaki nakambo ya excellence na moto akufi ezalaka te mais to na Congo te yango tolela sikoyo na Congo balakisa biso mpe toza na Congo toa mpe na droit Congolais aza na droit mais oyebi on quand même bien na Congo moto ana autorité ba changer kasi pour likambo ba bando changer moto ana mbongo mutamba persona asuna pouvoir so mutamba za ina pouvoir mutamba mona mboka son excellence soki mutamba pena ina mutamba aza ibina mandeza yi pena mutamba oza na raison ya mige so Constant Mutamba zalaki mais tonto mona penda ke moi si wana o afuka mai na mbula tonga to monelo balinga basala Constant Mutamba bapesa nzamba apesa makasi bapreuve wana o bango baoya nango eza tangible so eza tangible te totelema mpo na yo o retrouver ba raison na yo merci na passage na Odi le manzaka to retenir nini merci retenez comme ça le 18 octobre hein? Il y aura des booms et d'honneur. Il y aura de la forêt livrer les biso concert mon quoi. Donc boso mapena ba biye boya to sepela na biso. Tala batongo ba kenda kuna mona mamba osala. Muta kufi ndeto so muta kufi. Fatu balo ba chakuna TV so zate. Boya le 18 octobre ya so za mbongo ke chama bonza. Ya ko bina no biso to za biso na ba parking na biso ba protéger bazeza. To ko uta na bido depuis to bandaki ba kibisa mpipa nyonso to betela non le 18 octobre. Oyo za na mabonza no ya ko somba billet na yo na FNAC oya kuno kuta pasteur wera o azap na pasteur asolo muto oyo alongola biso na bakishasa leyo toza na ba migi nyema to komoso ya fara yeyo pasteur ango yeyo bato bana bolingwa bato ya solo ndenge baza wana nga na bela pasteur wera tilanga maboko na bika ba vrai pasteur bango oyo il fallait baza exemple à suivre bosomba ba billet na bino poto kota na Jérusalem le 18 octobre avec le roi de la forêt bongo mko na komona pasteur amiko critiquer musicien to sa guerre na bino to ko sanga na biso tout zela message oza ya ba pasteur na lobi boye ngana oza ata na ba 18 chroniqueurs na ba chroniqueuses ba o atembe wana
Nana bango na téléphone. Pe naza même moral na bango na sona bango bien. Ba pasteur ne bozawa na bo garder bande na bino. Jou pasteur moko ko kosa na liboma. Ata misia munene te. Ozolo na ba pasteur bo. Nazolo bana bango pasteur nini yo expliquer nga muta kufi ba bimaba ya olobat. Bango ba na explication te héros. So za ma bonza $100 ici ba bima ebele. Odo de Jésus museleki ta bimindi yo bimate ba zali. Bon siko muta kufi ba ya oloba ba expliquer biso. Yango na nde batu ba ya okenda ba gise pona ndenge wana. O ya kufi to moni epoto yebi aza munene. Bo ya mikie baza combien? Nie, est-ce que donc est bien? Passez message. Donc ba meka kutu te magamba ba musicien boya ko tia maloba. Donc avoir ko tia maloba magamba ba musicien, tu as besoin d'explication claire ya maman ba toi ki rapi. Yo we maman nda vana tombo na zolela. No yebi mamuni maman na zoyoka. Oh, mais maman to go vana pe maman na ki Chabert. Yo kasi ko perdre maman mukolo bongo ti na comme na âge bongo ki bongo babi ki opération muke mes explication te. Moi ça munene bon. Donc pour na yo zomo nango normal te miki. Biso tout na bataille yo zuli kam to telema. Biso za na groupe to za to comme na sens to comme magamo o eza compliqué. Ya mo na lo ba pasteur bo garder bandi bo so mabonza kuna bo sa magam na so to mo pasteur o ata musicien mukie. Yo pasteur lo ka na église o bande yo sa critique musicien to to sangele onyo bino nyo. Donc to bando sangsa siko. Moko benga Jaël. Habité ba finga ka yimo batika ye. Siko yo wana to doze nan. Mais si vous soki boye au pasteur boye au sa makamba au kata makamba ba musicien en tout cas papa to sangela to sangsa bino nyonso na kati to kolongola pasteur morte a pas frère Patrice. Merci na bandi kotu ba biso, merci na confiance na concert sala biso. Rendez-vous le 18 octobre. Na lata Egypte na yaki mabe mi gazo bombinga. Na yaki mabe. C'est spécial le 18 octobre. Mi spécial le 18 mais ba pasteur balela bo avec fort. les rois de la forêt. Donc ranson bandeko ba suma billet te bo suma billet le 18 octobre. Donc achetez vraiment des billets. Mardi to ozala poto bina na pasta. Terminator. Merci pour la confiance dans considération. Soyez non s'abonner. Bon numéro de téléphone c'est plus 243 89 85 85 2 x 351 plus 243 89 85 85 2 x 351. Liaven Ngeso papa na Gracedi, on te salue. David Mbadi, merci beaucoup. Papa Alain Milungu, on te salue. Merci beaucoup à Club des Stars Mobimba, Vieux Bob Kinzondo Motema Meje Mopatibi, la Pesio Bambote Siko Zali, Maman Moukire Génie, on te salue. Bob Bo Malaka di chef, Maman Fifi Masuka, député sénateur de Luala Bako, Kote Lepsata Makambote Maman. Ya anda kimbuta, to benga te anda kimbuta kwa koya no sekuriti. Yanda kimbuta muta kufi oza wapi yanda kimbuta muta kufi ya yanda kimbuta muta kufi muta kolobela biso azate tozolo bakabo lokola bata bazu dodan yanda kimbuta yaka mama Fifi Masuka tozolela yo merci na yo Joy Keke mutu na yo te Kevin Lutete peko onimo bosansa Kevin Lutete merci pour la confiance merci solo la vérité chante enfant toute la foule suit son essor la